Donc il faut pas planifier un mot de l'eau. Parce que avant, puisqu'avant à bêta, n'importe comment avant à bêta, il faut réunion technique et salaire. Il faut autorisation telle de ville, il faut police andima, il faut un air andima. Ça c'est ce qu'il faut reconnaître. Ce qui bango va signer au bêta maté. Ok. Malgré Maloba ministre, assurance, ministre. Mais il faut une réunion technique. Sur le plan de la sécurité, police est que non, là, c'est que non, va côté na machette pour na là c'est des c'est comme vous arrêtez. Ce que il y a service et renseignement en air va dire non, toyogi que non va toi bon bi ba mindu kikuna. Banana bino biso toye banana bino makambo eza makambo na biso yo bozoke kokumisa balider mwa bokuse donc mpona boya bokridibilité la poste yo muse kidoda tokozwa bino otala bino le 24 otala bino le 24 stade martyr Romani martyr et bandara na yolo après martyr et ketonda reste qui est $2 amfumu lengi betu tu yanga le keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sadisa bana waya luamu mudila kena YouTube, Metro Makengo, télévision, na Suisse. Aujourd'hui, Wankunga Mimbot. Il m'a théâtre, Mana Mambot. Là, on a YouTube, télévision. Salon Flori. Roger, moi, ya fils lengi feroce yagine feroce makangwe Metro Makengwe Shadomba. Bonjour, bonsoir, Balandino, c'est Metro Makengo, Tapirou TV, la télé des réalités. C'est moi, votre humble serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte. La Découverte, nous toutes sortes d'artistes, comédiens, musiciens, donc le lobo kamati netro barato na système de soy analyse donc babi tout comme kindara boy zalara boy. Donc voilà, donc merci à tout le monde vous a ebélé on a sur la chaîne Metro Makengo Tapirou TV, la télé de réalité. Les Tolobara toujours le bien zala amamba zala parce que à Tolobaka réalité balobi Metro Makengo c'est la télé de réalité quoi. Voilà, merci vous s'abonner massivement à la chaîne Metro Makengo Tapirou TV. Beaucoup zala décider puis to ibno pe lokwa sika page na biso so na Facebook, page na biso ezali Metro Makengo Tapirou TV officiel. On ezali page na biso il y a page d'absolu il y a Facebook donc tant que la chaîne nabiso tout ça na page nabiso donc vous s'abonner on installe vraiment plaisir vous avez ma ébélé Yolanda biso merci à l'icône le baobab papa Metro Makengo Simon Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba Makengo maman sociale maman ban ébélé merci à Ness Makadi ya taba papa na Jonathan merci à tout le monde vous ébélé moi Yolanda la découverte merci aussi à Gilles Lamporio merci à Mbouta Papa Kiss, merci à Mouta Roger, mon amavala. Donc vraiment vous avez belé. Merci à Lisette, mon associé Maguelor qui se retrouve à Poto. Merci aussi à la blonde fashion, mon abuse de l'X depuis Istanbul. Babi a déjà dans ma belé. Donc Bambo Tibeli passe aux Ali, Balobi. Et la blonde, maman passe ça. Donc merci à frère Samuel Oufilou depuis Irlande. Voilà, donc Nayo, Bambo Tibeli place aux Ali. Kuna Maboza, vous m'ébélez beau, continuez vraiment à s'abonner. La chaîne Abisso et que ça va vraiment bien. Merci. Les lois historiques que non par rapport il y a un stade de martyrs à Ferrego là. Et moi bilingue côté tout le monde sorti médiatique il y a gestionnaire il y a stade à Bio Balongoli à Yekoloba ba vérité car le ba vérité malgré ba pesa qui accord baloba qui na monoko verbalement que non à Ferrego là le 24 juin dans stade de martyrs mais
chose étonnante les Camerounais wana bana poto partout dans le monde entier balobi batikali kopesa nanu ba accorder nanu faire rigola te abeta le 24 juin ils est au cas parce que balobi a toujours information en source ba tout landaka tout pesa ma information en source donc tout suit ba source d'information to koloba donc bande konanga ezo sala participement to bi que faire rigola c'est un artiste musicien on sa fierté ya mboka partout dans le monde entier mais lelo ceux qui beaucoup ko intercaler abeta concert on était ko sala vraiment mabi parce que ezo sala participer mawa parce que to yebi faire rigola da banderole mata ki ba billet pe bande da ko teka ba billet déjà zo teka ma ba bezo teka mais lelo sibitima to luka moyen to zo information na source to landa to zo moi quelques images en complicité ya Roger Wazale monteur na sur le grand monteur Roger Azawana pendant ko balancer tout ko landa to zo information ya cirque non makambo o to zo le beza cirque to ya lukuta za solo to lukuta bande ko na boyo quelque chose surtout l'équipe mba beza la to lo bara vérité donc balobi que non concert à faire rigola le 24 juin na ezate ils ont comme ça batou ils ont lequel la batou hier mutu na yeko leka na émission ya ndeko na biso Frank Stemay boto landa sortie médiatique na ye a leki a lobby que non concert wana to yebi tantôt plutôt soko ezato ezate parce que to yebi que nini ya nini ya Fadam eza na stade festival à Fadam eza na stade wana et pendant le 17 et le 24 mais baloba tout que pendant le 17 et le 23 et c'est le 23 mais bamso c'est le 24 na tongo parce que na stade de Martyrs bazo ko installer ba biloko oyo festival Fadam wana ko salama mais na poko na ngoto ebi que no stade de Martyrs babi ko fongama 8h baso babi fongama 10h siko ekozala ndenge nini ya ngwana bomoni ndeko na biso leki gestionnaire na leki lobi que non ezana nous permettre na nous ba pesi autorisation valable te oyo esengi que non faire rigola abeta le 24 juin wana bandeko nanga likambo ezana nous tantôt plutôt comme nanu likolomo na kati moko libanda to ebite bazoluke la faire rigola nini en tout cas bino bobe que soto l'équipe mamba bezala bana poto partout boza ebele na monde entier bokota kota bo s'abonner massivement bokota kota bo ba j'aime bo télécharger bo aimer émission na bino la découverte que JPM de la presse congolaise sera l'équipe mamba bezala parce que to ko sa tête lo baka vérité parce que Métro Makengo Tapis Rouge TV la télé de réalité to baka la réalité to lo baka réalité donc to ko sa tête lo bande réalité ya on bolanda ba bilo na so nyos to banda to fongola chaîne ti lelo tout le bagage mamba solo tout le bagage la vérité mais que ba abonné na biso ba fanatique obalanda biso vous allez décider par rapport à tout le bagage tout ça la émission tout ça la musana so ba qualité ya musana na biso voilà donc dossier za ya ngoza ko internet za ko yinda bandeko nanga bokota kota bo partager émission oyo parce que mamba solo za to kolanda en exclusivité awa na chaîne na biso na Métro Makengo pika na émission sur la découverte que balobi concert à faire rigola et qu'on n'a pas PC permission té et là on est là ça que faire rigola à beta malgré faire rigola matiba banderole ba bizo tekama mais boino bozo landa ngo awa na kati émission sur la découverte nenge ma mozo pesa manenge ma mozo loba awa que non concert on est dans tantôt plutôt wana poto balobi e mambo to éviter faire rigola parce que aux États-Unis pour to éviter so yozala ndenge nini il paraîtrait toujours yoka peo ba musicien mususu balongwe bakimi mais faire go les a prévu le 18 fois dans mabele parce que concert est le 24 juin de fois dans la AD na mabele ay ba ndeni ya ko spatcher ndenge nini préparation ndenge ozala par rapport mais bande ko na biso bo ezo sala pas soki eza bongo ndenge mutu wana ndenge lobby mutu a stade parce que gestionnaire ba longo lié asa ko longo mutu wana uto loba ba waza ko longo mais to Rolanda to lié ba to luka information wana et loba mi pona nini mutu wana za contre faire tondeni est-ce que mutu za golo ande ba warrior tonde ba bazoloba to Rolanda yango to yeba pourquoi mutu wana leki na télévision ko loba na émission ya Frank Stemay bande konanga et loba mi za teke no tozo kosa makambo et teke tozo loba makambo teke rapporto loba te isa vérifiable. Ça vérifier les appels faire égale parce que ça y est mon yebi ayebi mambo tozo loba parce que zolo ndabi que biso soto lobi mamba bien tozo to lobi to ko sa to ba mamba solo
Merci Nabino Maboza Ebele Orlanda émission Oyo balobi son amoni kuna na Irlande frère Samuel Lufilu frère Samuel Lufilu musali na nkolo depuis Irlande balibo kota na site na yebo mona banzembo babeza wana banzembo roi ba Yahweh bakumba ma Yahweh zawana ba mopepe zawana frère Samuel Lufilu ndendani merci na yo merci aussi à DC depuis États-Unis d'Amérique balobi mon frère DC boss depuis États-Unis balobi vrai nanga ya solo ya sir na États-Unis kuna DC ABC azawana mambote be pasozali merci Nabino merci ya Célina de Paris merci en tout cas na sentir yo moza akozala actif na ba vidéo sur le côté l'émission sur le côté toujours aux alana pour un commentaire et ça la rend plaisir merci bien ba plan aux sala merci merci à Linda Madidi merci aussi à Pierrette Moke ba gros bisous place aux Ali babi kalate de receper la merci na yo merci na bino nyoso vous avez belé merci à l'icône les baoba papa Metro Makengo Simon Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba maman sociale maman ya banebele babi maman ya Boboto maman ya banebele maman o asangisaka maman o alugara kimataka kimia yewana maman Christelle Mbumba yewana donc azawana ensemble na bisu toujours babi kalami totalisé 3 ans babi 3 ans successifs na kata Metro Makengo babi belé tozaki na bango bazate mais biso toza ko résister toujours parce que tozawana na grâce à maman Christelle Mbumba maman sociale na grâce à papa Metro Makengo on est ensemble on est là biso nyos ensemble tozawana babi bientôt 3 ans donc ça na Metro Makengo ça s'est fait 3e année ba feta ngo kaka ndenge za la babi on est ensemble voilà ndé toujours le ba toujours li kamba faire gola ozo sala passe pe mawa ba goloa o bazay belé partout dans le monde entier et loko est choqué bango et loko esali bango passi pourquoi faire gola bazo ba administrativement moi quelques moments comme ba lakini za la kati na makambo na bureau na yemo mambo za rebelle sur papier boye faire gola tikala ko ça et loko moroté na pour l'ambassade des martyrs à Kendera à monaki ba autorité ya ville pour makambo ya sécurité à monaki mon général Silvano Kasonga à monaki bango pour assurer sécurité à stade des martyrs à monaki ba tebele mais malgré cela nakata stade des martyrs faire gola anano a silisi makambo na été o apesa autorisation ya kobeta le 24 juin exacté. Peut-être avec la complicité, il y a Roger, Babi Montera Misapia Soin, Roger Place Azali, Babi Montréal, Roger. Gestionnaire mutu oyo azoloba makamna émission na Frank Stéman moi qui extrême mon cœur tolanda et puis tozonga pour la suite émission na biso la découverte ndezala toujours oyo kama pa serviteur na bino JPM de la presse congolaise bibi ke mamba bien songa na leki mamba bien ezalaka tozonga na région na puis tozonga pour la suite émission na biso la découverte. Il faut planifier un modèle. Parce que puisqu'avant à bêta, n'importe comment avant à bêta, il faut réunion technique et salaire. Il faut autorisation de vide, il faut police en dima, il faut un air en dima. Oui. Ça, c'est ce qu'il faut reconnaître. Ce qui bango va signer au bêta maté. Ok. Malgré Maloba ministre, assurance, ministre. Mais il faut une réunion technique. Ce qui, sur le plan de sécurité, police est que non là, c'est que non va côté na machette pour na va kata. Là c'est des c'est comme raté. Ce que tu il y a service et renseignement en air va dire non toyoki que non va toi bombi va mindu ki kuna. Voilà, babi TV moko batebele babi la découverte ezalara boy bilingue ezalara awa nakata la découverte kata chaîne abdo Metro Makengo Tapiru TV babi ba chaîne abiso mais Tapiru TV soki bokei bokobona na page sur Facebook Metro Makengo Tapiru officiel les awana bo s'abonner pe ko ça vraiment plaisir ndé bo pesanga confiance bo ya bo s'abonner na Metro na chaîne bo ne peut ko s'abonner na page officielle Metro Makengo Tapiru officiel les awana voilà bino bo yoki ndeko père nenga lobby par rapport ya makambo stade des martyrs bino bo yoki bolandi parce que a to ko sarate to lobaka vérité bino bo yoki makambo lobby alors ezama makambo ya 14h faire gola aluka il a encore temps
ya kotenga azana États-Unis aya comme bien oya le 18 akoma aluka kende ko silisa makambo na yekuna na stade de Martyrs po bagolo bazana souci bazana soifé ya concert ya le 24 wana bazala wana concert wana ebetama bazana posa te za kama loba pa mande to mona la fois dernière la fois passée pardon Ferregola apesaka date ya palais du peuple ebetamati bagolo bazare belé pour un concert on ebetamati mais ezala te pe sous occasion ya lelo que non le 24 jours concert bo mbilinga minga te to na souci que non Ferregola beta concert on a le 24 on a besoin le 24 concert ebetama on a besoin le 24 on a bagolo ba kota stade ba sepela stade on ça la plein on a besoin nango mande ko nanga bino bozare belé hein bozare me bagolo boze belé boluka botsa Ferregola pour soutenir Ferregola tina suka concert on est bêta malgré ba combat malgré le 24 Didier Lacoste yepeli susu à ce concert na ye Didier Lacoste ce concert le 24 na stade municipal la Massina bana changu bayate basuka wana malgré mo ba combat aza combati mais concert on a souci et bêta pour appena Brazzaville roga liba tout le monde ba kisinjora tout le monde ba maniquer de John ba kuna na Brazzaville ba la propagande ba la marketing ya concert roga stade Masamba Deba mais côté Ferregola tout le monde est fin côté marketing tout le monde est magamba on est marque bande ko nga bo solo la bien Ferregola solo la bien 25 bureau qui toko 25 bureau et solo la qui toko pour na marketing pour na stade des Martyrs na yo Simba parce que soki lelo échoué boyebi yo moko ndenge ko lobama boyebi ndenge parce que ba belé na sima ya concert aussi que simbité bat baroleka bat barolo ba Ferregola loka moyen salama kambo loka moyen yaka noki aussi ça m'a régulariser aussi ça m'a ramnayo ya stade de Martina ba gestionnaire na ba tu ya Martyrs pour obeta concert pour le leçon concert ne betamité na ebite sur le manini parce que Didier Lacoste c'est liba to moni ba Didier Lacoste bena mo batni ba leki bana yolo ba telemeli pe ba musique ndingo ba sapero bazo ko appuyer concert le 24 ya Ferregola ba na yolo musu ba telemeli ba telemeli que Didier Lacoste ba yepe na batu na ebi gane concert on ko betama ba saper na biso le léopard ba kidoda ba musique ndingo ba lobi que non Didier Lacoste azam mututa obeta concert azan le côté ba lobi ko belé donc la guerre en haut ce que tozo kende wapi où allons-nous pendant marambo oyo le 24 en haut to ebité ba date mo historique et à date mo journée mo to ebité donc et à date mo batu ba lobi date wana za bazo combattre Ferregola donc ils ont master mo moi li solo mo master mo abi ya na ye voilà bala mariage na ye fallait le 22 mais alobi date et goza sous les 24 encore les 24 et date on a les comme les 24 mariage na ni on pour combattre Ferregola donc moi si moi linga ko bota mais habité akangi ko bota biya ko bota kaka les 24 maman na ngai a ko bota kaka les 24 pour na ko combattre ka Ferregola donc cela veut dire que Ferregola a combattu mais te dit que non a robeta concert wana ndika to solo li bana poto bose belé ba fanatique bolanda biso ba golois bose me belé na monde entier bo ça l'effort bo ko sisa likambo parce que likambo muto alobi peut-être bo talonga na misu moko mais bo talonga na misu mibale Botalon a mis son balai, c'est le moment, na to comme le 24, bo kende bo silisa makambo, pour concert le 24 et bêta. Tu as besoin de concert wana bêta, ko sala ma biso bien. Et ko sala biso bien concert bêta parce que maramunengeza to ebite. Bana poto boza mebele merci na bino ma boza rebele Hollanda émission na biso la découverte balobi système masika système échangé bonne tozo kende mikolo bonne maramba on ezo fonctionner merci na bino ma boza rebele bolanda biso pesa biso confiance Hollanda biso na chaîne biso Metro Makengo Tapis Rouge TV balobi na sima caméra kuna tozali Montréal Roger tout le monde dit héritier de Bazawana équipe technique mobimba ya Metro Makengo Bazawana merci na bino pour continuer à s'abonner et puis bo sala musala ndengezo kende bo sala toujours musala kitoko ndengeza la toujours bana poto posé belé partout dans le monde entier merci à frère Samuel Lufilu Ndendani depuis Irlande merci à bavre venanga na Belgique wana na moni @gomba monte Mariette Mbombo na moni Delcine Jolie maman ya bane belé Delcine Jolie ba mote belé wana na moni na France wana
Rose Miye qui est dans Lyon, na moni Blaise Ntsakala na Saint-Étienne, mon vieux bambote be passe aux ali, nebeka kimi ezali, bino bomoni ba image, bomoni ma mtunde ezali, moto komo chité na biso na émission na biso, na analyse na biso, la découverte ezala rara boye par rapport par rapport au stade de martyr ya Ferrego la mwambilinga mbilinga ezali, ya on surtout l'équipe poto limbo la bino to éclaircir bino maramu oyo ezana tantôt plutôt la coste pe kuna pe babi concert les a maintenir babi gaz ma te pe robeta kuna na Goma le 24 roga pe kuna le 24 na Brazzaville donc bangamba ngisa moi milinga Ferrego la za moi bazo combattre to yebi que non nzamba ko sala concert woni ko betama e ko sala kitoko. Merci bozaki bele ma na biso na chaîne na biso Métro Makengo Tapir, je dis bon continuer ko s'abonner ça la biso m'a plaisir. Merci à l'icône les bawa papa Métro Makengo Simo Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba Makengo, maman sociale, maman ya banebele maman za répondre au sangisa maman sangisa rabiso maman Boboto maman sociale. En tout cas merci nayo, merci à famille Makengo, merci à Mireille Makengo, merci à Mifi Makengo, merci à tout le monde ba Makengo nyonso partout bozana monde entier. Merci à Ness Makia Didier Taba papa na Jonathan, merci à Shinona Foulé Lukisu, merci aussi à Mbuta Roger Monamavala, merci à Joe Kiss papa Kiss, merci Nayo, merci à Salon Flori Naziri kuna soza pour ça salon soutien bien, contactez ba numéro za contact dirna Salon Flori. Merci à la blonde fashion mon habilleuse de luxe maman sociale, la blonde fashion babi soki dans la table dans ma propre grâce à la blonde fashion babi aza déjà dans ma belle toza na kalamingi tena la blonde fashion ba player donc merci à Lisette babi Lisette mon soko motema gelor qui soka soda ya poto Air Force One dans ba moté belé. Merci à Lydie Kati Amandine mon soko ba moté belé place vous allez. Merci Nabino, merci à Pierrette Moké, merci à tout le monde, merci à Glodinda depuis Lubumbashi mama ni mama ba moté belé place vous allez. Merci, continuez à s'abonner dans notre chaîne, vous ne serez jamais déçus. Quant à moi je dis merci et bye. Merci aussi à Roger babi muto ça la image qui te robomona émission qui te grâce à Roger. Merci Nayo, merci. Bye.